yé petit wana aya na yebi yé archevêque le bobo azo na banguba na ye wana mbala liboso mona ye na mona ye oui aye afukami poliment et pas ya kamana biso Ali Jabir ndenge kaka bakino mesana ko gumba voilà soka moni parisien ye ko asesfie na ngai na teka kama ba plan oyo zo mona mezo senga pendaki bino bana poto bo sunganga Ali Jabir alors il y a pas problème exact. En fait, aux avis sur un prince Angile, comment il s'appelle? Koufa. Alice Baba. Alice Baba. Oui. Avec le problème, il était petit. Biso to vandaka na galerie. Oyakuna, na ville. On peut soigner. Ali Jabir a fondé la valise. Moi, je vois. Dans ma solo, Ali Jabir va le confirmer. Ah oui. Vous comprenez? Azaliao. Ah, il a mis ici 2 parfums. Oui. Il y a grande marque. Appelle ça petit nez. Petit wala. Après si petit wala. Tant qu'on appelle si petit wala, petit à qui va parfait. Aïe, qu'on remercie. Viens aïe, Ali Jabir. Oui. Jeune frère Nangaï. Il est en train de patauger dans la banalité. Tu vois le mot exact en français? Oui. Jean-François, JF Ifongi. JF Ifongi. Oui. Aïe bien les lotes. Azamo la botabinali. To vandi wana tout ça personne andeni au matin vient na hora tout ça to vandi ndeko yebana na biso na lobobo yango. On est dans l'année 95. 95. Oui. On a kutuma kama bilamba ko tutu yekuta yebina. Ayebi na yete. Frujubura ebi loko babingi lambate. Chemise des akida déjà salité na kingo. Oyebi mo yakiniti. Uta apasola na ba makolo. Ya so biso to ji voiture. Toke oyo na oshwe. Po ezaki neti lieu de rendez-vous, to kuta batu yoso ba belle fille yoso ba zoya wana kukuta na ba parisien. Oui. On a na oshwe, na oshwe. Matonge, Kasavubu oshwe. Ah, na Matonge. Oui. Okomona ye to tiki ye kota vi kala te to moni ye pas. Est-ce que masolo solo azo e bango? Ayebi andima pe yango aboya te kaza kote kanguba so aboyi ba image ba archive ko bimisa. C'est vrai? Et le Congolais mo ba Congolais ba zo ba moto tata mo colonel tinga yebisi no vérité. Moto mo ndimi mais bo continuer ko daga doute. Excusez-moi. Le bobo ko yeba na biso yango wana. Histoire vraie. Papa, soki o mukolo ko benga na Kanambe. Ce qui m'a touché à un seul cheveu, Azando Kibuketu a défendu à ma belle. C'est les ino a défendu à ma belle, oh yaye à Bakoko na ye. Tala ki tina baba Congo. Banani, batuti bakota kuna bafanda kapuna. Est-ce que bateau va originer à Bakongo, bako sepela? Biso originaire Équateur, toko sepela. Au sepelateur? Nakati ya village, non? Pour bango soka boti, moi la zoaka ilomina bango wana. Et moi, on a défendre Bango. Bazape Makila Makassi, hein? Vous comprenez? Si, ce sont les nilotiques. Les Français. Qu'il y a des Rwandais congolais. Est-ce que les Rwandais ont 2 nations? Jamais. Mbalibousona Yoka. Président a la girafe. Kagame a le girafe. Tout à fait girafe. Mais Azou Konzambo comme même quoi Congo. Ponini, jeune président Nabiso, Azobeta Liboko Lukwame, c'était pour moi, président Nazayaya, Soka Lubia Simba Baona Kobeta, Taga Nengaza. Voilà, président Nabiso, Azay Elunga Tembe, c'est un grand sportif. Napoana Yakobo Makagame, Napoana Yakobo Manani, Kanambe. Mais pourquoi les autres salons? Parce que Azul un armement où il faut défendre l'épée. C'est vrai. Vous avez vu? Aïe ou maté. Oui, tu soli. Oui, tu soli quoi? Jean-François Tika Bimana Makambouana, Soko Sosale la ministère Nzambi, Saul, Abomaka Bato, Asagino Samabi, mais tant que Nzambi a bengi pas comme apôtre de Jésus, il n'a pas insulté les gens. Il a écrit juste. Évangile selon Saint Paul. Évangile, il y a un comment mingi. Et nous connaissons que ça là, moi Jean-François. Tant que vous avez aucune musique, vous avez un monde satanique.
pourquoi Kendeki? On y a pas qui a voté parce que vous avez une quête en autorité. Tant que je suis en voté, et souvent, il n'est pas à Zambie. Mais ce qu'on a une belle voix, le quoi, c'est les unes, il y a une musique. La musique. Mais je suis toujours beau, très beau même. Mais, papa m'a regretté la dernière minute. Il faut ceux qui n'avaient pas de musicien pour aux acapella le coin de liste mais archi aux locaux musiciens. Papa m'a regretté ça. Aux hommes. Mais pourquoi au collègue tu racontes des conneries, des cochonneries? Là-bas viennent à eux, au défendre Batouana. Ah, ils ont fait leur époque. Et ils continuent à le faire. Il faut faire attention. Dans un petit attention. Ngana kofolomi dete oyo sambwisaka na motema na munene tika kayo Jeff ngana zoba bolole nyama na tika ka mutute ngana tamboka moko Jeff attention au moniteur oyo tushenga na kolukana na kokosi sa ministère na yo Jean-François fais gaffe ndengo tosaka ba ndeko na yo meka kotosa pe ba yaya mususu yo kotina la tena kende oh papa on ba baby ça akende pa banganga nzambe papa excusez-moi oh donc quand na yo ka loka papa aloi papa ma baby ça ke pa banganga nzambe pas sokola yo c'est une insulte, c'est une injure. Vous appelez ça quoi? Finga ina ndako le bobo no saka fenea ka kolanda ka batu bona bona boy ah et bandela bobo voilà tango papa mba kufi le bobo s'est retrouvé que nakobima lisusu ndenge nini parce qu'il n'a qu'à en autorité. Aux hommes oui là c'est comme tout aux hommes et l'on est salé que archevêque le bobo abanda kutake yondengwana abanda ki amona na ba caméra té abanda ki na bishio to vandi kaka boye amoni kaka kiponi écart dans l'équipe munene na ye ouais muto uti kishasa uti côté kaselo ya uti côté kandako alati pe danger na kokoma bo journée motema mabe motema batetela azana ngo ya motema mabe mu to batetela bazami motema mabe na kosi yote ekole leki motema mabe na mokili batetela boyi nanga naza na mongone tibino na bebino ke bozami motema mabe. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image, El King, El Rey. Si. Edino Image. la Lili. Nalela Kayo. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Fin. Edino Image, motazo Panza Sango ya Paris, partout. Edino Image, Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Mbote mingi na balandini so bomesa. Mais bomesa na kolanda mingi na Edino Bilengi TV, nde makambo. So moni ba via chama photo balobela Edino Bilengi TV, ya on te sala ki bana poto bazala. Vraiment, bon continuer à s'abonner massivement à Edino Bilengi TV. Alors, en collaboration avec Africa Future, il y a Yemei Papi Mangunza, le boss est à Africa Future. Merci vraiment, Lelo. Zambala Liboso, Nayambela Bino, Moto Oyo, Azusala Makambu Nakatamboko, Asalaba Makambu Nakatamboko, Nakombo ya Asha Movoto. Lelo, Asepela Kia Leka et pas Edino Image Mopandi Sangomone Nyamboka. Lelo, via Asha Movoto, Aye Koloba. Aye pena conclure makambango po makambango pe comme ko déranger moi mki mato ya batu donc lelo aye pas asolo na biso aye biso o ya za nango lelo parce que soka zongi so pona lelo boye bati na zongi pona lelo. Bonjour grand frère propre à Chama Photo. Bonjour Edino Image. Merci ya. Merci tala ami caméra parce que batu balinga ami ko ba mona kayo bogo cité na pe et l'accent ami na Billy hein. Billy voilà. Merci. Ce qui le long à l'ambio parce que au qui singa il faut solo là. Il faut solo là. Mais bah la Paris bayebi hein. 5 étoiles de l'eau bayebi. Les véritables diamants non je sais les bayebi tinanini V alpha abengeli biso pour solo là. Alors tout le banano dossier à yona
archevêque Lobobo. Parce qu'il y a un monde Mutuza Mikolo na moi makambo. Pourquoi archevêque Lobobo alinga ko toucher kaka Achamovoto? Merci vraiment, question est très pertinente. Oui. Avant na banda nanu koloba, nazana ba petit nangai, oyo na lingi na sensibiliser bango. Wana nezani eza base. Base nangai. Ba saper nyoso, pour la nouvelle génération. Oui. Pour ba sala ma bien mikolo bazola ta très bien. Ba petit nangai loko la fille c'est Dungu. Styliste. Styliste. Oui. Papa Yoyo. Ngando. Patrick Meka. Blouson. Cyril Kina. Mfumu. Oui. Petit chinois. Pekin. Dekin. Pire petit. Oui. Jean-Si Mayas. Mokonjaba Blouson. Auto ba blouson ya Louis Vuitton. Louis Salirage. Ah oui. Tout seulement après. Ouais. Le petit nangai Guilhem Ayindou. Les mannequins de Paris. Oui. Héritier Scamwell. Pire petit. Oui. Na keipe na bato babandaka moi lisano aprenga. Oui. Na jumi baleka ka clan franchi. Fajar et Tembo le beau parisien. Oui. Nikens ba ya Nzambe ya poto. Nzambe ya poto fumu. Quand on y a la zemi ya Zamba. Et puis bana ya namoni ozala ba Cyril Kina et ozala ba Finesse Mangoi. Finesse Mangoi. Makila ya ba champion Ali Nosene. Scénario Dikreno Bayaka. Namoni lisusu awa Christian Lema, oui. Et puis Nabo Sanité, le production congolais à Brazzaville, Norba de Paris. Et Baza aussi, Norba, na autre moment, ça qui permission, car concernant Makambo. Voilà. Nani, c'est Roi Zamunda, non? Les Rois Zamunda. Oui. Et puis, na ba petite sœur Nabiso, Oyo, va intervenir dans les Kambo. Nana Lutula. Et Nana Lutula. Na ba Msusu, franchement. Siko na naye banano eloko nini avo banda masolo na yo question la tuna kiyo bozowela nini na Lobobo yo bali otangela ngamba mo kombo ya ba petit na ngai wana ba petit wana ba yeba ke banda lelo. Oui. Guerre ese bandi biso na ba jaloux na biso ba jaloux na bino bazo yi na biso pona nini bato wana barevaka biso azo toucher n'importe qui te azo toucher bato oyo bafu oya sepela kana bango oya revaka bango. Donc cela veut dire so babouye lobo archevêque Lobobo arevaka ndeyo na lobi na yo tala mingi kuna parce que archevêque Lobobo bande ko mokili mobimba oui bozo tala archevêque Lobobo azali koteka nguba na intérêt ko kosela été na ba bombo ngana yebaki ye te na kendeki vacances na 95 lewa ba uyemba ba Achamovoto na nzembo ya nani ya cavalier solitaire Achamovoto nani Ali Jabir Koko Malanga boyebi nzembo wana cavalier solitaire atako bato akokanaka Achamovoto pen après ba nzembo ebande. C'est là que le petit tango ayoki ngana na Kinshasa na ye na Mercedes 300 coupé pour ezaka mibale na Kinshasa ngana Kofi Olomide petit aye biso tozalaki ko siéger na coin ya Osho na Kasavubu et pas ya ba Koko Malanga na terrasse na bango. Oui. Ye petit wana aya na ye bi ye archevêque Lobobo azo na bangu bana ye wana mbala liboso mona ye na mona ye. Oui. Aye afukami poliment et pas ya kamana biso Ali Jabir ndenge kaka bakino amesana ko gumba voilà soka moni parisien ye ko s'inspirer na ngai na teka kama ba plan oyo zo mona mezo senga pendaki bino bana poto bo sunganga Ali Jabir alors il y a bon problème exact. En fait, tous qui sont un prince Anjili, comment il s'appelle Koufa Ali Sibaba. Oui. Avec le problème, il était petit. Il se trouve dans la galerie, au Yakuna, la ville. On peut soigner. Ali Jabir a fondé la valise. Moi, je vois. Dans ma solo, Ali Jabir va le confirmer.
Ah oui. Vous comprenez? Azaliao. Ici 2 parfums. Oui. Il y a grande marque. Appelle ça Petit Nez. Petit Wana. Appelle si Petit Wana. Tant qu'on appelle si Petit Wana, Petit Atlantique qui va parfait. Aïe, qu'on remercie. Viens aïe, Ali Djabir. Oui. Vous comprenez? Oui, on a un respect. Donc ici, Ali Djabir, abandé pour passer le sous biloko à Tekaka. Donc, on a qui appelle ça qui est pour Akabela qui est. Après, si quoi le voilà. Ali Djabir. Abandé pour passer moi babiloko. Comme le quoi petit naïe. Petit naïe confiance. Ouais. Mais, je vois les acquis prudents. Azo côté nanda côté. Vous comprenez? Nga jour mususu na ye ascenseur ekende likolo au moins tant monsieur wumeli kune kanga mpuna bato kuna kangi oui na galerie donc vous êtes na 3e étage oui togo mata so na makolo tant na mata na moni na ba escalier avandi ondeni no te via le binage la yao Ali Djabir mutavandi si wana na mati na biso tokende to mati to petit peu Ali Djabir avandi na ye azomela bakoka na ye Ali Djabir omela bakoka to vandi wana tout ça, personne n'a au matin, vient à voir tout ça. Tu vends des couilles banana, bisso dans le bobo, yango. On est dans l'année 95. 95. Oui. On a coupé ma bilamba ou tout. Yécoute à Yébina. Yébina yété. Frujoubura, bien le coup, babingé lambate. Chemise des acquis déjà salité na kingo. Oui, mais moi yakini. On t'a à passer là bas makolo. Ya, ça bisso toujours voiture. Toké. Oyo na oshwe po ezaki neti lieu de rendez-vous tokuta bato nyonso ba belle fille nyonso bazoya wana kokuta na ba parisien. Oui. Wana ki na oshwe matonge Kasavubu oshwe na matonge. Oui. Okomona ye totiki ye kota ville kala te to moni ye pas. Est-ce que masolo solo azoye bango ayebi andima pe yango aboya te kaza côté kanguba so aboyi ba image ba archive ko bimisa. C'est vrai? Et le Congolais mo ba Congolais ba zo ba moto tata mo colonel tinga yebisi no vérité. Moto mo ndimi mais bo continuer ko daga doute. Excusez-moi. Le bobo ko yeba na biso yango wana. Histoire vraie. Papa Wemba Abeta 45e anniversaire na ye awa. Tala kami caméra parce que 45e anniversaire bo yebi bino tout beaucoup kokota YouTube comment na 45e anniversaire Papa Wemba. Oui. To limbisa ngai. Mokara me limbisa ngai. Mutasombaka kosima Papa Wemba na Franco Ferre. Ezaki Elo Charouf na Bruxelles. Bato Bruxelles place magasin Franco Ferre alaki. Ezaki na Louise. Soko Juneti tramway kende ke Boisfort na gauche. Hôtel ya muneno ni président Clinton alalaka na droite et on à gauche. La sombi costume wana po beaucoup abeta nango. Et yé beaucoup la lati kanga soko utali costume wana e kanga beaucoup. Ezaki deux moko ya pembe o ya beta nango na deuxième costume mususu wana. Le deuxième costume tant que tu as un costume, mais quand tu as un défi. Faut là, voilà. Les rôles vont se voir ta costume. Oui. Oui, que tant que tu communiques, ça, Papa Wemba, avant de faire pas la biche. Ce qui n'a pas ça, l'andan zembomoko. Au bosani mokolo tozalaki et pas Ali Djabir. Vous comprenez? C'est que Papa Wemba s'est goya landa kowan. Oui, parce qu'il y a mon colosaki na nda ko osali mokolo tozalaki et pas ya Ali Djabir. Bon mon histoire vraie. Et le banini mokozaki na nda ko pas Ali Djabir. Papa Wemba yembi nzembo wana parce que azalaki ko ya nda ko wana. Ayaka pena mwasi na nda ko wana. Ya wana rappeler femme wana ke obosali mokolo oyo tozalaki na nda ko ya Ali Djabir. Tadi na galerie. Toko cité. Papa Wemba a un costume. À l'obinanga. Pongane mozaki le plus proche à Papa Wemba. Abi mais à sa costume beaucoup de gens bi vienga e kalaté en zozonga. Oui. Ali Djabir, yombo tozama ba relation belawa est-ce que ko ba tem ta cause à costume. Ali Djabir, toza petit na biso mokawa ateka kanyoso. Tozela ye akoya. Vandi boy, le bobo aya. Donc, petit on est le bobo. Le bobo.
agi costume à Papa Wemba. Oui. Avant, je parlais avec les petits. Tu es venu te commélanger costume. Si le bobo a ça atterrir à Paris, en Europe. Wana tozana Kinshasa. Donc moi je suis désolé 45 ans anniversaire na Kinshasa ni histoire. 45 ans anniversaire eleki na poto. Ah eleki na poto. Biso to ye Pékin. Vous comprenez? Oui. Après kaka anniversaire to ye Kini. Alors costume wana sikoyo. Papa Wemba pe aye na costume wana Kini. Ah na Kini. Comme eleka qui est ezo kangane tinzoto. C'est le meilleur vrai costume na minute to mola ta costume. Oui. Mais tango wana zaki soko la tita muso akanza baba. Neta kabela ko ba defa ko qui est taille na été. Si nous comprendre ouais hein. Le bobo a joué costume wana. Abi na Papa Wemba na kitete la kenga na zali petit na yo. Na za mutete la na botama na Lubefu. Na Lubefu. Et ça tombe bien, ville wana Papa Wemba pe a botama na Lubefu. Quand biso la pourquoi za minité, biso be congolais so ko yoka to origine Tchabwala c'est fini. Allez, c'est fini. Papa Wemba a joué moto à confiance. Le quoi ils a dit ndeko na mutete la kateki. Aïe la Papa Wemba 1200 oui. $. Mais d'après moi je vois, ils ont quand même beaucoup de traînaka na Château Rouge, mutate kaka costume wana. Aïe Papa Wemba joue 100 apesi, Papa Wemba joue 1100 apesi, atika na wana. Oui, une poche. À partir ya wana, tango Papa Wemba qui est notre idole, accepter mutubini bosani. Bondi mai. Beaucoup accepter. Beaucoup accepter, si. Depuis ce jour-là, le pouvoir a dit pour fréquenter Bissopé. Moi, niveau tous les cozoyés, tout bandi kolongola, yango. Parce que beaucoup a comme une posa, y a ndeko na yi. D'abord ça qui y a kindeko. Oui. Ba omi ba les a kindeko. Papa on bazwa ki le bobo pour na ndeko na yi. Ouais, on regarde pas le beleki na. Alors qui na kitete. Kitete là. Vous comprenez? Papa Wemba a mon aïe ki ndeko na nga yi. Tu vas dire que tu as un biloko, tu as un costume ya Fujiwara. Ayebi. Pas bête en bas discours. Au Kabela ye, na Kabela côté que la nape. Comme comme na ba koko se jaka na bakini, bani ozomona. Bon mener vie moko ya likolo. Si. Vous comprenez? Le roi il sort au beta o, ils sont la kini. Kini. Ouais, c'est bon. Ngalo ko tomba na ba Saddam banini ozomona. Donc nazaki au dessus. Non, dépenser trop. Oui, si. Vous avez mon compte en volanté dans votre décoration pour c'est la bonne dépense malgré que parisien, mais vous avez un combo, vous avez la table, vous avez la voiture à danger. Regarde-moi ça. Donc il fallait qu'on appelle Nazalawana. Le niveau, petit que nous avons un costume. À quel costume? Oh, viens à l'eau comme il y a 1 000 €. À quel premier tour, il y a 400 €. Oh, viens, nous avons des faits à or, les aki moutouté, les aki yemoko. Azo foutana, ya foutiko. Donc il y a mon collègue qui voilà. Jusqu'à ce que le petit Kalaki n'a yebi c'est bon. Ngalo kwa na okenanga. Moi sinanga akoya kozwa 300 wana. Oui Tikalaki. Le bobo soka wangani. Pe alobi ko balongwa kala. Mais azam doki pour moi sinanga. Magi Bokeme. Voilà. Moi lemba solo. Ouais kitoko voilà. Voilà. Magi mutakende kozwa mbongo wana. Tango ayabi na nabi avandaka musika avandaka na kindele. Na kekuna donc bakutana ko on les a village. A regretter. Kutu bakiti ya mabaya. Mais jongo sana mwasi na bana soki 4. Vous comprenez? Via le bobo, na biso kabwana wana, tozomi na biso poto. Tout le monde a sonné le bobo. En 2002, pour moi, il y a des gens qui chassent. Pour lui, il y a des gens qui ont na poto. Tu m'as dit que c'est la ville, tu m'as dit que c'est tout. Voilà. Le bobo en 2002, il y a la Vignora, orchestre à Banalimba. Il y a Dakumuda. Oui. Dakumuda, à ça, moi, à côté, il y a un zéla ya. Moi, la lemba aussi, hein. Balimba, à côté, on a Balimba, on a Boulou, Bani, Babilo, Handema. Inévitablement, le bobo na poto. Même qui est musicien, tu. Quoi. Parce qu'il y a ça qu'on a toujours battu comme un musicien. Le bobo alanda mutu ya pambate, azaki na ambition, na mutu na yi. Vous comprenez, c'est un gars qui rêvait beaucoup de choses dans sa vie. Ouais. Tango aye awa, la première des choses,
alukaki milieu oyo bako accepter. Du coup aye kokuta Gare du Nord. Quick ya Gare du Nord ezali pona bana lemba. Ngata na kokota na moni Lobobo azoya. Moni nga et pas juste Diboko. Voilà, tant que j'essaie de beaucoup à ko gérer. Oui, c'est. Aïe ah petit là on est to ya mani. Ça va vient à combien? Ah vient à penda lukosa la ngana za kanetio. Ba parole ya Lobobo. Donc ozala kana ngolo tilo na mémoire nao. Ya muto bi ka osalo mabete. Muto azo revia za netio. Au plus vous bani il y a longtemps. Beaucoup de temps vu beaucoup. Oh to kutana ki. Premier événement à Lobobo. Ba journaliste ya Londres ba uti Londres. Ba yekoluka Star Bongo pour faire une émission sur la SAP. Oui. Na milieu to za ko fa na émission mo za ki wona kaka Tapeli Bonzenga. Tapeli Bonzenga. Vous comprenez? Oui, c'est. Abiso bien. Ngalo kwa le anglais, na biso vous luka artiste okolo mambo. Oh oui, to nga que c'est artiste musicien juste artiste musicien. Abi pour la SAP, on va parler des habits. Communauté congolaise mais on va le voir. Yaya Tapeli a décliné invitation sur place à Boyi. Ba courage ata mwanga bana nguba kwa tekaka nguba abina na via château ko sa l'émission wana. Le Bobo ata un mot anglais te. Mais signé émission. Ah muto signature. Ozomona ngabi tout ça l'émission. Dans un premier temps nandimi. To bandi ko katisa. Hôtel les en face wana. Comme hôtel Terminus. Terminus, ouais, Terminus. Émission n'est pas manatiwana. Soka kosi, tout n'est pas ça émission na. Ngana bino batona ngeke, il y a pas artiste musicien, beaucoup ça na émission. Na rekile. Na zongi na ngam. Nde ba komi ko tambwisa lokola zoba à ça l'émission. Alors que ça tani lamba ya ko présenter. Oui. Ozomona. Tango émission bimi, le Bobo habiter dans un foyer. Le Bobo habitait dans un foyer. Oui. Critique, vous ne pouvez pas ignorer ça. Bon, dans l'émission, tu as toujours Kango. Azaki Kovanda dans un foyer, tant que M. Sili, le Bobo a continué à nous fréquenter jusqu'au jour où il a commis l'irréparable. Irréparable plutôt. À lobby, on a lobby, à mon ingénieur à Vandi. Il y a quelqu'un qui chasse dans Zondi, dans Vandi Boye. Ah, viens, on te cobette à l'opangouté, au Tekindaku, au Yeshikoyo, au Pesita, à poche de l'ombomoté. Ngana zoseka. Oye biso peto komane tibina ngana ya kudiyo le kinga suna wote bo vie bo kosa biso babe. E bandaki ndengwana. Bien moko. Abali ko bokela. Le Bobo na kosa na nini. Heureusement pour na la ta toujours kitoko. Abato ande so mais on s'appelle na biso. A toucher ba to mususi a toucher kaka grosse tête na bango ça dinga. Acha mo photo. Vous comprenez pas limba ba la grosse tête na mangwasha. Boko sabiso bona bandi ko ba le Bobo. Ndenge pena yo zawale yo ko kana nani. D'abord to ba dans ba famille. To ba dans ba famille. Famille oyanga. Et ko kana famille no le Bobo. Réponse ezakini. Ngai na lobi na yi. Na réponse est le Bobo. A répondate. O moni yema kama mabe aza malin. Quand on a vu les cabana à éviter, on a un danger. On a un latini. Oh, mon salut bêtise. Je suis tout en croco réversible. Dans ce moment, on a dit 8000. À mon avis, to basipa ki la ma. Il y a Zali Boma, Alinga Kameka Maji. Bato Bandi Kosekaye. Maman a le Boba Bimamba. Voilà, c'est un hôtel. Na gare du Nord na hôtel na quick ah na wala na quick na staff ya bana lemba ouais et pas juste abimamba mbiso ka sinda ki bato tu ba ko se rendre compte nango abimamba buka kei biso ka sa kimia ke na oui après le Bobo kei tango na créer relation na nani tu na ngai nani Jobala parce qu'il y a qu'on fréquentait toujours ba grosse tête le Bobo rêve dans Zalaka. Akoma lokola babino akoma lokola. Ah, mais quand même biso. Ah oui. Oui. Et il était en quête de notoriété. Ça dit rêve les Zalaki. Kaka rêve les Zalaki à Lumumba. Paul Lumumba avait premier ministre, avait le mot du président de la République. Et ce sont mon salama. Et salama lante. Mais au moins il rêve en haut, il y a petit wana.
ngaku tuna comment peine Lumumba l'air bon pas baza école moko vous comprenez ouais nazolanda du coup accueilli omoni tango Coco et Bimaka Coco ya Weston Bimaka oui tozaki koyebana soki yo sombi toyebi ke kindandi azalaka nango si tant tokitaki Kinshasa entre 83 et 84 garçon mo les blancs ayoka na insulté abanda ko sala banda kala azaki ka muta musala dans les années 80 déjà azaki ko sala Roger Chic ouais acha mon voto bato akende na bakokwana misa ozaleka misatu tokomi na kini nga na leka Kesser na lokolo nga 44 à l'époque Kesser était bien le 42 noazo oyanga exact a coopéré a vu Coco ya bot a défi si il y a le blanc mais comme ça bato ba yebi ba oui le monde ba yebi bato bazaka biso na kini ba nani Anissé Pedro ba yebi Anissé Pedro que je salue ba yebi José Wanduka azaki ya biso te mais azaki na côté bana njile mais azaki parisien kaneti biso oui voilà avec un succès na ye pour tant on a ba victoire kaboni mibale yake na bipoli mwana ba njile oui voilà biso totikali na viva na Victoria mais na leo Victoria azaki na moi kumata muke par rapport à viva azaki na mais pas perdre ba élément na Victoria oui batie papa Wemba na Kester bakende kobeta na Lubumbashi Kester a joué bote ya Croco ya le blanc bana poto nyonso bayebi oui tela bango pour la poison ndo bala poto a joué bote ya le blanc oui a joué blouson aux adeptes à Michael Jackson ezalaki ya moi bana na tagi sikona Anissé Pedro tete l'autre temps a commencé tout à l'heure nani Roger Chic ouais et donc on a que ça là tabakangane ba monsieur Belé ya neti Michael Jackson ezaki ya Roger Chic ouais a joué blouson mususu ya de esangana na pull ouais ezaki nani ya parisien mususu comme ezoki mangai donc ba pièce wana ba pièce wana bozaki ba pièce moko boye banaki ba tango na biso ti jusqu'aux années 2006 tozali koyeba ke loko yo ezaka pa mutu moko boye ozomona oui nga nalata maillot jaune Versace maillot jaune oui na gilet nango et ça ensemble 15 000 francs non les 24 000 francs 24 000 francs c'est équivalent à combien de dollars ou en euros 4 000 hein 4 000 mais ce qu'on t'a dit maillot jaune mais bilo vous avez kolobela ngote makambo voilà Kesser alataka yango oui nga nazaki nango garçon moi zaki na Londres 3e moi zaki nango Pipin de Kasser bazak na bato bazwaka chemise ya pamba au moins les otanga garçon Bruxelles onani mwana matadi comment il s'appelle matadi Poupamado oui na ya chemise ya pamba Kofi Olomide abaki na zoe ba Kofi Olomide pasomba asomba ngo ko pasa na ngo ba clip ozomona en tout cas quand aboya ke baba ça s'appelle to moi que na zotanga ina bato asomba chemise wa oui maillot jaune le vrai maillot jaune o chemise e cartona na mukili yango wana na ba chemise ezaki na clip ni Gianni Versace voilà sikoyo ndebila ba wana Kester azwaka ya les blancs azongisaka bota les blancs vu ba relation ezaki entre yena chic ouais azongisa ba plan mususu wana te etikala na eza ndenge ba musicien basololaki soki azongisaka parce que baloba mpe ba musicien soki azwi lokona po azongisa ekomaka mpasi soki basololaka soki eza ndenge nini wana Roger Chic moto akoyebisa ngai si tokoluka Roger Chic ozomona oui sikoyo nga nazolinga mingi otalaka mingiotala yo ouais donc biso to marqué époque nazokisa yo Edino Image soki Anissé Pedro aleki na victoire baphotographe oyo batondi na potolo notanga kombo te mpona koevite polémique bazokanga ye bafoto wana bazoteka
na otanga bakombo te bayebi bango moko na kati ya mitema soki acha movoto aleki na victoire bazokanga bafoto soki egeto yeyi lema babenga ege mungwandi soki aleki wana bazokanga ye bafoto Nikels Nitu premier jeune akita na BMW série 3 avant même que c'est la somba d'ailleurs papa il m'a dit na BMW na ye wana kozomona so zaki ba parisien pas pambaté il y a pambaté ça dit nous avons marqué notre époque acha movoto pas grande aujourd'hui pas grande alors pas grande acha movoto et l'on est sali que archevêque Lubobo abanda kutake yondingwana abandaki ya mona na ba caméra te abandaki na bisiyo to vandi kaka boye amoni kaka kiponi écart danga l'équipe munene na ye ouais muto uti kishasa uti côté kaselo ya uti côté kandako alati pe danger na kokoma bo journée motema mabe motema batetela azana ngo ya motema mabe to batetela bazamite mabe na kosi yote ekole leki motema mabe na mokili batete ya boyi nanga naza na mongone tibino na bebino ke boza mitema mabe motema mabe wana eza batete la nyonso boko ekolia boko ekolata boko ekomela me yo koleka ete ndenge nation wana esalama ntetelaki mafumbe voilà elobaka mobwe yango elobaka voilà mutetela akoki kokwea te voilà ah c'est ça ozo comprendre oui motema wana petit wana lobobo acceptant l'aité et surtout griffe na ya liboso alata Fujiwara oyo ezaki yango moni akoma kolobela ngai na kini na lataka Fujiwara do alegela ko maele alikana maele batetela batetela alikana maele o comprendre alikana bana de para sawa ko mo bana de bilengi TV o moni ke archevêque Lubobo alegela pe na maele parce que Fujiwara oyo alata boutique Fujiwara ezali awati na somba Fujiwara wana na Londres donc mokolo mona ki na Fujiwara wala sana na mona na ngoti na ye ko kaka nega beta ba discours que na beta Fujiwara depuis kin boutique des agisha ça que nous sommes ah donc maman yo boule ke ezaki ele pesa ki teka ko futana malembe c'est que agarda ki amu aussi mwana kwa sala ba komba na ye ya minene o ya sala na mona kini do yepa kwandi abandi bituma ya molato ne bandi na kusima Fujiwara soki bino botondi poto lelo bola tsanga boutique ya Fujiwara o bino bokuti awa ezate na somba yango et pas ya Fabrice Masamba azakana Londres ba o ba saba émission na Londres na sengi boluka Fabrice Masamba atekelanga de kosima Fujiwara tar na biso ya munene na kati ya répétition na betango allez là on m'a blé star ango nani to o te abo na ba monter na ba monter ozwangai ozwaye est-ce que ça laka Patrick Malwavengi Global Express Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya si o ba kutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola wapi Global Express batu buzali na Kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu bana Guinée, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France Mobimba mabi agence ezaka moko mama le Global PM Express Patrick Malwavengi air d'ouverture na chose à l'île de Lengi à samedi de 9h30 à 19h30. Bana bino batu kuzali na poto oli kutinda biloko ngela na Afrique na uza kutuna Global PM Express izaka wapi izasika kukunga te izabongo na Satorus so na Satorus okoti Satorus otuni numéro 25 Rileo Bandiku wana okumana Global FM Express. Global Express ils ont aidé population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour na resunga ba délégation baza na étranger précisément na Congo Kinshasa
Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons la fête par conteneur, les fêtes maritimes, nous avons les fêtes aériennes et nous avons l'avion. Nous avons la petite poli, la poli express, où cela va des jours. Et surtout, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez, tout le monde a mis au fouti à la photo, au salut Maramio sur ma kin, la dengue, il y a mis sur la photo, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo. Bandikou, Global Femme Express, ils ont une agence ici, où on va vous faire biloko, peut aussi avoir une assurance nyonso. Pour la vie sur Awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un biloko, c'est qu'on a quelque chose qui est dans le Global Express,